Oui. Omela agene. Namelaka. Talaka. Na yebi na RTNC. Omela agene. Namela agene te. Siko, pourquoi est-ce que on préfère ceux qui mingi ba jeune ba komi komela agene ndeti bakoka eza pona kwiti. Donc amoni ke non atia kwiti lokola agene eza ndeti na mundu mususu azomela agene na ki mettre na ki kulu donc amela ngo pona langwa ero langwa na iloka kolia ezate et détruire maintenant omela agene. La melango ndate mina pakola ngo na makolo makolisa anga passe na melaka vende tibo. Ma Italia mboka yango moni ba jeune ba comment préférer ko melaka masanga kwiti er nyonso. Misusu pe omona ke dimanche azo réserver mbongo de lundi jusqu'au samedi pour dimanche kaka amela masanga. Boke sola na ba directeur wana ba kitsa na bière ko matina ba 2500 te soki na meli so ilelo na kefa na kuna na meli bière moko esimba te senga mibale combien na kuna tika combien agene so na mela gena 1000 fois bité na fanda calme na ko tsama kolo likolo même ya te nzete nirte yango moni lo to nango eza mwa likolo vana na bat baye bakate nde ameli po soki mutepese mo buliyeke Allah me permettre moi kwiti wana sanini azonga na ndako omela agene. La melango ndate mina pakola ngo na makolo makolisa anga passe na melaka vende tibo. Agene ngala moni agene ya mabe. Ebe bisa ba jeune. To mela ba secret poto za malamu. Ba gene ta ba nde ba jeune ba komi. Ba lingu sala te ba linga ba ke mela ba gene ba ola ngalo toko donc so ya mabe ko. Ebe bisa nzoto ba jeune. To za Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Voilà, merci beaucoup fidèles amis internautes de 3W Vision Plus TV. Merci pour votre aimable attention et puis fidélité que vous nous donnez à vous informer à temps réel. Merci à Sid et Tamboué, les caméramans puissants pour ton disponibilité. Pourquoi pas à Bella Dinganga, la patronne depuis Londres. Je vois là, maman Pasteur Titi la source, pourquoi pas à maman Elisa Petro et puis à maman Abbé, maman na Alison. Pourquoi pas au Salon Bercy et Paya Jackson Mangala. Merci une fois de plus. Merci de nous retrouver ici sur 3W Vision Plus TV. Merci à Champion Bayoka depuis Belgique. Donc toujours dans le cadre de l'émission, on a bien la découverte. Nous sommes descendus sur le terrain. Comme on a tout à l'heure, nous sommes sous nous ne sommes pas limités seulement à des actualités politiques. Tamboli, na sujet intéressé, vraiment préférence il y a des jeunes actuellement dans la ville province de Kinshasa, surtout la ville province de Kinshasa, tout le monde a des jeunes plus, comme on s'est donné plus n'a gagné par rapport il y a bière, il y a Mundele. On ne sait pas qu'est-ce qui est à la base de tout ça. De tous les cas qui sont sur le terrain, toi qui t'as un micro, on a dans le cadre de l'actualité, comment est-ce que les jeunes se donnent plus n'a pas gagné que il y a bière, il y a Mundele. Donc voilà, il y a un intéressant qui bisoto tout dans quelques jeunes. Pourquoi est-ce que Bazako s'intéresse plus n'a à gagner par rapport à bière? Mbote papa. Mbote maman. Bon, Combo Johnny, tu vas dans Massina, quartier 5 m'appelle. Bon, pour na gagner, ils ont les Kamoro Boué. Bah, il y a un préféré à gagner pour 200 francs par rapport à 2000. Il y a un moment s'intéresser à gagner. Sikoyo, tant que la kango, avantage entre agene et puis na bière. Pour que tu ça la économie na yo, il y a 10 000 francs. Bon, si tu na bière, 5 bières ils en a 10 000 francs. Bon, 2 000 francs ils en a coca moko. Moi tu préféré amener coca moko ya gene na 2 000 que amener la bière 10 000. Mais dose ya gene et puis la dose ya bière ni vraiment alcool na weza la makasi. Bon, alcool ya makasi za gene. Alcool il y a gagné za makasi. Ils ont makasi mingi. Sikoyo conseil ni ko pesa pourquoi est-ce que ba jeune ba comité na niveau ana eza par rapport à situation pays to point. Bon, eza circonstance ya ma Italia mboka yango moni ba jeune ba comment préférer ko melaka masanga kwiti er nyonso. Misusu pe omona ke dimanche azo réserver mbongo de lundi jusqu'au samedi pour dimanche kaka amela masanga. OK. Merci beaucoup. Mbote papa, mbote papa. Oui. Mbote. Oui. Omela agene. Namelaka. Talaka. Na yebi na RTNC. Omela agene. Namela agene te. Siko, pourquoi est-ce que on préfère à gagner par rapport à bière ou à Mundele? Namelaka masanga Mundele.
omela ya mundele me agene omela te agene na mungala to sombelo ko ka omela mais code 00243. Attends d'abord. Maman, attends d'abord. Moi je suis un bruit. Je suis un journaliste dans la RTNC. Si je parle, je dois parler. Pour vous, au Kamalo Balangay. Maman, elle est là, Namolia. Toi, maman, Yabisama, Toboyi, Bami Yibi. Bonjour. Papa, quelles sont les différences Oui. Différence c'est ma Oui. Pourquoi est-ce que vous préférez Agene na place ya Masanga? Tezela. Agene eza naturel. Agene soko meli yango agene wa bien. Et qui me sonne maman là de belé na nzoto. Les deux ils ont courage ya koluka mbongo. Bière un an nous et comme il nous cher na lingango lisute pe comme cher. Les deux ils ont na malade belé pe na nzoto. Na linga bière lisute. Ils ont na malade belé nzoto comment parce que tout le monde en a bière to ba pourcentage ya alcool. Par rapport à gagner pourcentage alcool et ils ont makamba pourcentage té. Ngana me loko nzoto na nga elinga nzoto na nga elinga gene c'est que esimbi na gene caméra pourquoi est-ce que préférence na bino ekomanga a gene bon numéro 1 boke sola na ba directeur wana ba kitsana bière ko koma tina ba 2500 te soki na meli so ilelo na kefana kuna na meli bière moko esimba te senga mibale combien na kuna tika combien agene so na mela gena 1000 fois bité na fanda calme na ko tsama kolo likolo même ya te nzete. Merci beaucoup papa. Oh. Mbote papa. Oui, Mbote. Tout le monde déjà, au bête a déjà bière na gagné, déjà faire nous a gagné ça. Au mélange pour nous. Bon, on a mélangé à gagner pour à gagner et ça bien. À gagner et ça bien, et ça nzela mukuse. Et puis et ça moyenne 0. Et on a mélangé. Si on a mélangé boé na matina moto, azo bula calme. Mais tout le monde a quitté na wezo le makasi apparemment. Eh quitté so le ki makasi so moni olangwa na deli nzanja. Mela linzanja moko po o contrôler mutuna. Et ezate ke ole ki sapola ngwa makasi. Donc on a mélangé na mesure na ngai. Par rapport à bière, préférence les agènes. De préférence na préféré agène po yango ezolongola na mwa ba malade mike na nzoto. Te bière bon bière eza penza elongola ba malade te. Par rapport à prix agène eza makasi. Prix agène eza prix léger so na 500 na mélaline nzanza moko et ça moi bien. Mais bière so na 500 na mélatin. Bonjour maman. Bonjour. Maman bonjour. Madame. Vraiment tout le monde vraiment appelé aux olamba non biloko non ya malewa. Pesanga la mela kango. Est-ce que o mela gene? La melango pinda te mina pakola ngo na makolo makolisa nga passe na mela ka vende tibo. La rende tirbo. La mela ka tibo. Siko yo pourquoi préférer tirbo par rapport à gene? La mela ka tibo poni yango pona ngande yango na pene sunganga na nzomi ati. Siko agene za mabe pona yo. Te pona ga ya magene za mabe za ngo bien mena sunganga na makolo ningi na pakola. Mais esunga ko ka po pakola na komelo melango. La melango te. Siko conseil ni no pesa na ba gene o ba zomi pesa plus na gene par rapport à ya bien. Mais gene ezape mabete. Ezaka neto melaka tibo o. Ezape mabete. Te ba melaka gene wana pesa pepe ba lexaka doste. Ça pa yango. OK, merci. Agene nga la moni agene ya mabe ebebisa ba jeune to mela ba secret poto za malamu ba gene ta ba nde ba jeune ba komi balingi musala te balinga ba ke mela ba gene ba olangwa lotoko donc so ya mabe ko ebebisa nzoto ba jeune
tozala posa mosala te mpona agene. Sikoyo mpona yo ozoconseille bajene bamela agene batika omela agene? Batika omela agene ya mabe baluka nzela ya solo nga mela mpe biere te nga mela ya sucre bana lingomba oyo ya sucre ezala malamu. Merci beaucoup. Mbote maman. Oui, la mélagène. Pourquoi est-ce que bon bien? Bien la préférence te pour bon ya bien résaté. Pourquoi est-ce que bon bien résaté? Agene ils ont un avantage nini na nzoto? Agene pour nanga eza bien na musalo na sala surtout mécanique. Omona nde naza. Na kondate na liaka kitoko agene mte motivanga ena na musala o na sala. Est-ce que bomelango te pour na ba stress pour na ba stress msusu mboka to ni? Te pour nanga ndeti agene so na mélange surtout que so na musala. Et ça la nga bien. Mais so na zongi na ndako na mélange que za pour na kana mboka. Mboka changement ezata. Siko yango ezotindo fo melagene. Faut na mélange pour ba kande za la rater. J'espère que aussi comme ça. Okomona nga kutu na nganda te na melaso agene. On a komo mela bena ba vie ba vin. Ba prix vraiment normal. Ya gene na bière na biso akala. Ni n'était qu'à moins cher, ni les a moins cher. Bière à Kalande à cher, à Gane est moins cher, avec 1000 fois dans la Ouki. Makasi, Koleka Kutu. Koyebe Nechelon, pas Koyemo 2000. Mais son asombi Koka Gane 2000. Nazan la vitesse Android Koleka, yo mutomeli bien. Ok, merci beaucoup. Calme. Mbote maman. Mbote. Ah, tout le monde est devant table. Milangia masanga et puis à bas sucré. Étant que aux amontons sauté comme masanga apparemment. Est-ce que des bajens bazo préférés à gagner par rapport à bière ou à mondele? Ils ont manque à gagner na part na bino tondele. Bon, ils ont rappelé manque à gagner pour Nabiso. Ils ont manque à gagner pour Nabiso ma casse. Pour avoir déjà na moi quitté na à gagner. On a mis la 10 bouteilles en koi, bien mis la 10 bouteilles à turbo, bien prémisse. A remettre la bouteille, me remettre à ces mémélés qui a gagné à 2000 à l'angouenaï. Et ça vraiment manque à gagner pour Nabiso. Mais bango balobi par rapport à préférence parce que bino beaucoup côté ka ba primo exagéré à massa. Te. Et ça pour na bongo te. Bango ba lingande ba na quit na bango. Donc que me la gagné à 2000. À ça l'angoué. Parce que tant azoya comme la prémisse, Amérique a 2 bouteilles. Tout ça a prix normal, 1500, 1500. Il y a des fois, tout ça a mis 2500. Pour faciliter, on va mettre la masangue belé. Mais on va mettre la rare à gagner, on va préférer à gagner. Il y a un peu de terrasse, tout ça à gagner. Soit avant la quitte, on va mettre à gagner. Promettez, soit pas mettre les prémices pour mes athées. Ok, merci beaucoup. Mbote maman. Mbote. Ah, tout le monde est devant table. Milangia masanga et puis à bas sucré. Étant que aux amontons sauté comme masanga apparemment. Est-ce que des bajens bazo préférés à gagner par rapport à bière ou à mondele? Ils ont manque à gagner na part na bino tondele. Bon, ils ont rappelé manque à gagner pour Nabiso. Ils ont manque à gagner pour Nabiso ma casse. Pour avoir déjà na moi quitté na à gagner. On a mis la 10 bouteilles en koi, bien mis la 10 bouteilles à turbo, bien prémisse. A remettre la bouteille, me remettre à ces mémélés qui a gagné à 2000 à l'angouenaï. Et ça vraiment manque à gagner pour Nabiso. Mais bango balobi par rapport à ba préférence parce que bino beaucoup côté ka ba primo exagéré à massa. Te. Et ça pour na bongo te. Bango ba lingande ba na quit na bango. Donc que me la gagné à 2000. À ça l'angoué. Parce que tant azoya comme la prémisse, Amérique a 2 bouteilles. Tout ça a prix normal, 1500, 1500. Il y a des fois, tout ça a mis 2500. Pour faciliter, on va mettre la masangue belé. Mais on va mettre la rare à gagner, on va préférer à gagner. Il y a un peu de terrasse, tout ça à gagner. Soit avant la quitte, on va mettre à gagner. Promettez, soit pas mettre les prémices pour mes athées. Ok, merci beaucoup. Mbote maman. Papa, vous mettez la gagner? Na mela ngote. Mela ngote bon bière. Bière, oui, na komela. Soki. Pourquoi est-ce que Bajen Kinois, les lots, comme qu'on préfère plus comme la gagner la place de bière en monde? Est-ce que qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Bon, premièrement, d'abord il faut être la conjoncture en boca. Et ça la base ya makamuni surtout. Dans quel sens? Parce que sotali mboka lelo bière soki na bamboka mususu. Moi j'ai eu la chance d'avoir âgé. Na bamboka mususu belé. Na moni bière ça na moyenne moko
moins important. Mais na RDC, beaucoup de bière ont une importance vraiment trop exagérée. D'où, misal exacte, paiement exact, rentabilité quotidienne exacte. C'est tout à fait normal que les jeunes mi pèsent trop na ba gaine. Peut-être que la bière à gaine est d'abord moins cher, hein, moins coûtant, mais bière est trop cher. Pourquoi? Parce que nous avons d'abord nous avons évangéliste dans une des églises, hein, 2 nous avons médecin, 3 nous avons amis des amis. Nazara baninga ebele na vana kana bango peut-être na cadre ko évangéliser bango peut-être na cadre ko conseiller bango alors de façon o to solo na bango ti balo bakana biso na mona ki en quelque sorte après ça on raison il y a que comment que non bière est trop cher bon ça non na ko tikaranga eva na ko tikaranga mais na besoin moi alcool mais alcool en opé est moins cher sur la scène. A préféré mais la moi à gagner pour être moins cher. Mais ayoka ne moi bien selon y différemment la bière aux ali trop cher pour mais la moi moi bien faut mais peut-être moi battant et belé donc peut-être ça. OK, merci beaucoup. Merci. Mbote papa. Ouais, mbote madame. Voilà, merci beaucoup papa. Omela kagene. Bon, en fait, namela vraiment genete. Namelaka vraiment té to melaka. Bon, son abi namelaka vraiment a genete ezate ndenge lolenge oyo ba jeune ba komi komelela gene lelo. Eza vraiment bien té. Pour ba komi komelango mingi na excès. Eza na excès vraiment eza bien té. Ezo nuire ba to makasi vraiment. Tout le monde a jeune mon préféré avant na bar à consommer na coca na ya geno de kasomba bouteille mo ya bière ça par rapport à ba prix tourni bon ce qui na meke pe ko approfondir ko développer moi mukie ce qui mingi ba jeune ba komi komela a gene ndeti ba coca eza pona kwiti donc amoni ke non atia kwiti lokola gene eza ndeti mnanga coca lokola tonango to ya alcool nango eza vraiment crédible disons dans moi ba valeur nango na eza vraiment bien te retenir te yango moni le to nango eza moi likolo valeur na ba baye bakate nde ameli po ceux qui mutepese mo boulieke ala ngwe permettre moi kwiti wana sanini azonga na ndako au contraire c'est pas ça mais bamisu balobi que non vie à conjoncture en boka ndé pousser bango ba mela gene par rapport à bière est-ce que c'est vrai? Bon quelque part bakoki kozala na raison pour nanini pour mboka na biso na nezo tambola na bien te pour yami balé OCC na biso nanu et travailler raté pour normalement il fallait que OCC et kita na bisika oyo basala kanini bagene disons bagene o na suka to na kalatomano banga lotoko mais le lotoko ebongwama ekoma nini agene oh donc agene zande lotoko yango wana ezaki lotoko est-ce que le komi agene to baki agene zali mulotoko bimaka ya 5 sur 5 on benga 5 sur 5 veut dire soko tie na moto boye oza agene otie ozo pelisi moto yango esa nini et peli moto donc ton nango ya alcool ezalaka vraiment incontrôlé lokola OCC ezo sa musala nango vraiment valable été yango monezo permettre j'aime ça koya boy tellement le quoi mboka ngo eza nango mabe disons Kabila mboka msazo biso ba jeune musale ezate makambo leke belem sabota mwa bana 2 3 4 abimi cop boyelo ko ezate ça va pour que nazo nganda kuna sata mwa gene pona bosa na mwa bloc connaît nini et makambo anesi la na bongo OK baza ko se tromper baza ko se détruire bango moko pour to ya alcool na to ya bière eza très différent pour son lito ya bière eza à peu près 5 c'est 5,5% volume nango mais tandis que agene donc tozo dépasser voire même na 100% donc yango penza ezo détruire ba jeune nande moko sakanate
mais nayebi ki agene ya mibale on a koyi ko sepela na moi agene po eza pesa ya agene aussi c'est médicament po eza na ba quelques médecins mususu traditionnels bato babela ndeti mi ba bato ba rhumatisme batabatation na bato basala bango ndeti ba opération ainsi ba ko ça va kenda melane fils que moi agene moi mukie pour que permettre ka usama pota d'où mususu po na bato ya ba rhumatisme même so apakolango na makolo bato attention pour que ta soit sanini ekita mais ezate que comme excès non on a mis la coca on a mis la mususu ce qui litrage wana ya gene tout ça on a moni à partir de bloko wana nde ezobe bisa ba jeune mingi jeune komi kulu nem so amele ya gene to eleki mingi alcool bi toté amele mso comme na ba 520 to ya alcool yango zo permettre ya longola bilamba akina sala ba bêtises afinga n'importe quoi donc vraiment c'était juste ça mais en grosso modo à gene ils a bien même la Bible dit un peu d'alcool pour l'estomac donc comme la gene pour peu moi les apéritifs et puis soit petit à colia moi mais mon quoi mukia mais ça que comme nini excès on est ce que comme des mabe mais à gene ils a bien pour na moi santé en mutu pour mutu alia pour na moi maladie tension qui ta makolo pour que peut-être ça nini et kauka donc na suka ke a gene za nango bien na bato bazo respecter mais ils ont bien na bato bazo sala nini excès nango. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci. Toujours dans série la question na biso mbote papa. Mbote maman. Papa oza jeune quinoa oui. Oui, très très jeune quinoa. OK, papa on met la gaine. Oui, na met la gaine. Est-ce que préférence non entre la gaine et la bière au préféré? Bon, on a préféré trop bière. Mais la gaine est une église. L'église ndoki akotaka. Mutu malamu pasala ni akotaka. Ezande cha gaine. A gagner et na toutes les façons. A gagner na façon ya malamu et na façon mabe et na toutes les façons. Comme na yoki mutu moko lobi oui, au baro sa l'opération. Na hôpital, ba docteur ba jijaraka un peu d'alcool, c'est normal. Là ba dumsu ba na manque d'appétit. Donc un appétit, un peu d'agene, pas un peu de bière. Bière eza mulangi mobimba. O muta komela. Mais agene ozwa bouteille, ozwa kama kopo obokoza kama linsanza et salosani omela mais mutu na mutu ana façon mela gene ndeti ngana mela gene pour na petit pour nga so na meli masanga na liaka te so na meli masanga na zongi pale apecha ko leza kate mais so na meli gene na kepe na boy damas na liaka bien et na mutu mususu azomela agene manque d'argent donc azangi mbongo omoni biso toketi bangola erobenga gene il faut le papier kapa ezande cha gene ya bangolais un trésor era koti na libulu eloko epesa e courage à travailler ndeti biso to benga ngwa agene e bango kuna na ngola mais er trésor azo melango yeba ke kuna sotali na zamba bazozwa koni damazo ezana ezaku to mutu rozwa akanisa ke ya kolia biso ko mutu muso azo melagene marque d'argent ya kolia marque d'argent ya kosomba bière na nyonso wana eye azomelango pona EPC quit yango ezosala nde ba jeune misusu mabe. Il y a des autorités na mboka au tebi ba melaka gene biso to ba artiste to tambola par-ci par-là to kutana na ba autorité vraiment autorité mais autorité na mupanzi azomela gene non na kotanga ba kombote na ba autorité mboka ba autorité be ba ya okanganga tout ça mais na biso ke bien ngape na kwa nga na ibana koyebananga j'ai des relations par-ci par-là bakulu na ba maître ba autorité tout monde agati tout le makambo tozomona na kisasa ezate ke bino ba journaliste bo bimsaka agene ezo détruire batu na bino agene ezande église mutu na mutu akota église na mission na bandoki bazo église tout ça yana mutu sazo mele il a basa minene mosa munene régime na mususu senga agene na sasa ni RPC nzala na alianité pour na sanini a diminuer comme muke ena mundu mususu azomela gene na ki mettre na ki kulu na amelango pona langwa langwa na iloka kolia ezate et détruire mais na mundu mususu amela gene avec abdon amela pena gene avec beat dena omela gene muke boye seka na ki olia na biboyo ka ngo pe surtout pena ba whisky te bima mais les sel loko esali carnaval les loko esali 600 de gene na pecha kolia bon na ebité ezate
Olingango parce que ça donne l'appétit. Nalia, oui. Est-ce qu'il faut estimer les bisous prix alcool et alcool nangoté alcool gene et puis malgré les akanoti. Maman ce que bilo mso to le photo ta la rappel Nzambe. Ageneza eloko Nzambe. Yande to ba matembele to matembele muta otala ndene. Otala ngota. Elom se photo ba agene eza eloko eza naturel. Le ba kangande ba whisky wana eza na ba compagnie na bango ba yebi bato. Mama déjà bando banda kolia matembele leki sango excès so comme ta kufili kona matembele. To de kolia matembele na banyoki mutu wana kufi non. Eloko eza naturel ya Nzambe bo compara kango te na eloko yo. Nyos eza naturel na mundele ayebi ko bongo ni samaka mna biso to yinga na yebi nga yebi ko ta gene agene uta na wapi. E uta ba province. Ezo uta ba province na biso agene naturel ande ti masangambila na bamboka msuso koti ba bengo imba na mbulu mais soka ya bomo bengo masangambila po ani ba komi ko mélanger na ba mais la masangambilo eza normal yo ka santo ya na ngoleki ata bato ba mela C4 mais là ngo kende oui nga tamboli kama ba province boyeboye na yebi na zuizu kama ba idée tout ça yango donc agene eza na ngana église mutu ndoki akotaka nanya kotaka mais agene ezo bebisa mutu na façon écouter un responsable papa mo ba responsable ya melia gene pour na petit yo benga papa na kuluna non amelia avec bit mais un voyou un erazo ko melia gene pour aider tout ye balobi nini eloko mabe afwe kota na nzoto no yo mo faut penser ende ti muta yo ko melia gene da ay dans esprit mabe na melia ngo pepe sanga quit donc ay na lira ko melia mais ye bango bien ba te belé ba melia ka gene ya quit ça manque d'argent pour nga yebi benanga na $200 nanga na poche bona ya ka komela gene soko meli 5 bières yo moko mutu moko aussi so mais 5 coca gene mutu akufa mutu mela 5 coca gene zata na mutu moko coca moko no yo moso meli ngo na micho kao d'abord comparer à gene na bière te agene eza nango na puissance agene eza naturel yo mo ero melo mo donc vitesse seulement et mata soko za moto refroidira bien tika. Ok, voilà, merci beaucoup.